Mbote lisusu bandeko balandi ya tokomu wapi ndenge to mesana kokutana kosolo la masolo ba yimboka masolo ya ba congolais mboka Congo to uti wapi tokomu wapi toko kenda pe wapi na insécurité oyezo régner na vie de Kisasa oyo insécurité epai nzala epai misale ezate epai tozo comprendre te Congo yango Kisasa yango tokende lisusu wapi tokolele pa nani tolingaki changement ya régime Kabila kende pour changement ya sole kota et régner tina banzungu ya ba congolais na nzungwa na bandako ya ba congolais. Est-ce que Raïs l'homme de Kingakati atikalika kuna kota maloko kuna est-ce que Congo yango évoluer na niveau nini ça qui a leso eza combien Madesu et commis combien Piodi et Zalaka susu Mabulu et Kota susu et moi na susu Saradine yango et Zalaka susu et comment peut combien parce que yango de ba question ba congolais ba na komi tuna parce le ki mingi to marcha oyo bakenda oyo batikala ba Rosimo Kendi ba Thérèse Kapangala na ba journaliste ba Pouwa Mwamba ba fucking ki bakenda pour changer quota. Est-ce que changement yango ekoti to ba question ezaka na mitu ya baluti lelo question mark mokolo ya lelo biso nyos tozomona makambo oyo ezoleka na vie de Kisasa insécurité totale elebaki mokolo ya lelo insécurité na batu na mapangu Kisasa babilanga nyos esili na koteka Kisasa l'espace de ceci na koteka Kisasa pe opération Buka Tumba Swami na Mukongo ezo régner nani azoteka nani pe azobuka naza en face nanga lelo na mbeli bino l'un notable grand chef coutumier ya vie de Kisasa eza bongo na biso ebilime boyebi ndenga za wana sa majesté munene ya mboka Congo précisément na vie de Kisasa bakolo Kisasa na bengi ye poto sola makambo etali Kisasa banani bazo teka ka espace à l'état. Est-ce que ça bango ba chef coutumier o ba benga ba umbu est-ce que teke umbu peuple teke umbu azalaka to eza slogan pamba to eza montage moroboy eza ba mituna o te ko solola mokolo ya lelo bo fongola misu na bisu bo fongola misu ya romona na matoi il faut yo kama kamdo so lelo yo muto mesina ko somba bandako na ba terrain na Facebook na WhatsApp olinga ko kita sur le terrain te na bino ba avocat na ba AG ba avocat général bokoma ba propriétaire ya ba site yo moko 1 hectare 2 hectares au roteka ozina chef coutumier ozaka chef coutumier doza na descendance na yo ba chef coutumier bazalaka bolande émission lelo mbote ndeko le bilime Mbote, l'homme sage de la presse africaine, Didier Kikou. On a bien l'homme sage de la presse. On a la masque pour bandeko baotalanga itando eke. Bambera bozwa tango ya romona ngai pe bafungola matoi po bayiba ke tokomi wapi. En face nanga ezaka dali bilime to ezali face. Libili Menkodi le cardinal Kimpe, chef coutumier à ville ya Kinshasa. Incarnation ya Kimpe Pierre yeyonde a Telemi tokomi wapi tokomi awa colonel Ebeya numéro 1 komi na Gombe chef outé ko bongo ma mikoleleki ha to mona ki yote il fallait ça émission là temps outé ba goma outé tourner mais bou to moni to limo te outé banane mais quand ko expliquer biso outi wapi outi ko se constater to makamuso ko eleki je crois bureau rangai ba mekaki ko bomba info nga bona baki non bomba te parce que nazalaki esika oyo bato bayoka prison ya Makala 46 jours na prison ya Makala donc bato ba sepelaki na ndenge bakanisaki bachanga na prison Makala po bachanga poison na kufa donc ndenge projet bato ezalaki parce que nazalaki lokola témoin gênant ya bato o bazolinga ba yiba ba expolier mabele na biso
nde ba créer ki ba biloko ba bomba na prison Makala. Donc nasali 46 jours na prison Makala. C'est grâce à Tata Nzambi Mokeli o azali la likolo o yakela Mokeli oyo aboyaki ya mabe komelanga et puis félicitations na état des droits na monique état des droits za kosala état des droits za kosala to yeba batu nyonso bayebi batu bakendaka Makala ezali batu bayibaka babomaka baeskrokaka biloko batu yo okene kosala kuna nini le ba vérité batu bakolanda biso hein soko kosi bakolobaki non ndeko wana kosi azwa keloko batu to ateka kesika batu po bini ba chef kutima kisasa boza makasi na biloko wana soki otali na ville province ya Kinshasa soki otuni batu nyonso même ba magistrat même ba avocat eza na chef coutumier lokola ngai te oyo alingaka parquet papa na linga parquet na linga kosamba mais nazwaka chance ya kosamba te na bato yango bazalaka te soki otuni okele ba parquet vraiment na poso moko nazalaka na parquet te 4 fois 5 fois ba chef coutumier ebele tozali bandeko esika bazali baolanda etando eke bayebi oyo nazoloba soki lokuta baleka na télévision badementir yango donc nazali chef coutumier oyo alingaka parquet soki obenginga nakenda parquet mpona koma na prison koma un inspecteur abenganga na téléphone inspecteur Emmanuel ya parquet général abenga na téléphone alobi nanga keno mfumu osala dossier moko boy dossier moko elekanga na 2021 totikalaka ke AGSAM asala réquisition ya urbanisme pour basala descente sur les lieux mais AG asali ya complicité na affaire foncière tu vois bagesa la soki ba biloko ngo basali wana biloko ngo basali sali wana na yeba kutu 2021 na 2020 na ki plaignant na funde pa ya AG Kalonda na 2020 ngam na funda batu wana o ba spoiler mabele na ngai na funda en 2020 2021 moi quelques personnes y affaire foncière et ça na type moko bosoki divisionnaire niembo alongwa pekutu donc asaka biloko po alia mabele ya batu basala biloko mo pa ya AGSAM en 2021 na vanda na bureau na mona mandat d'amener na sololi lendemain nango na kitinga moko na parquet général na démontrer na ba soubasima na ba jugement ma belé na biso to tikali siko na confrontation na ye confrontation na zo samba na fantôme ba yilinga mutu moko boye oyo azata na sens ko samba na ngai mfumu ba pesi procuration aux États-Unis procuration na expiré 4 mois ta ba tête ile kala mboko yo na sambina jeune wana azata na qualité te bazana soubasima moko te fiche parcellaire ba beti ya mbata basala na niveau commune bureau de quartier yebi yango te maintenant na ba jugement na ba fiche biloko nyonso ya concession et ko arrivé que tozela réquisition urbanisme et salaba on a arrêté urbanisme et les cas dans 2021 les qui 2022 les cas et on comme en 2023 c'était le jour moko ba benga pa bourgmestre na kitana commune Ngalema na kitina commune Ngalema pour na mabele ya cercle épique bourgmestre ba benga kaye pa chef de l'état akitana cercle épique atala makamuni zo le kakuna po bazolo bana chef de l'état kama makamba lokuta ba belge balingi batonga kuna est-ce que belge awuti na belge la Belgique ayina ngona Kinshasa chef de l'état bino ngada kozo mabele ya batute na pesa ngo ba belge abengi bourgmestre abike notale langa ni zo le kakuna na cercle épique ndeko kita oyo ngana kitaki na commune ba yo kimbela nga keno mutu wana azana commune Ngalema vendredi ordre de mission salami bourgmestre sengi na pesa batu nanga na pesi batu ya ngai bakiti wana aner ya ville oyo na commune la police ya commune ya Ngalema et puis na batu ya faire coutumière oyo ya commune ya Ngalema ngai pe na batu ya ngai communauté ya Jelobinza na délégué d'intendant na ngai ba descendre sur les liens na cercle pic makamba ko na cercle pic ko bakuti makamba mususu bakuti mitu kama Maniema union na kati kuna Maniema union c'est tango fort Maniema union c'est tango fort bakuti mitu kama Maniema union bakuti ba soda IG ba calé ba kotate ta babina ordre na chef de l'état ni ba fungoli ba koti wana ba sala ki peta musala ba malamu te ba sala musala malamu te le vendredi ba benga na commune samedi la kiti wana rapport ne salamaki etamboli le samedi angono na zui appel ya inspecteur Emmanuel on fumu na uti na terrain na yo ngapi na zo mata kota terrain oh non, ça va, l'histoire que tu as eu peine. On appelle ça comme matin. Na comme on a DGC encore, deuxième appel, même inspecteur. On faut que commater, tout ça n'a pas tout le monde, n'a pas majeur, moko tout ça n'a pas wawa, parce que quand on a n'enga mabe, on commater ngapi. Oh, ngapi na qui m'a voulu un pépé, nga na affrontera danger.
ngape na koti na ngati na kemboka na ngai pe ya benga to kuta na lobi dimanche ndo le dimanche to kuta na ngana inspecteur na zalaki na réunion famille et zalaki na jelobi nzana de fois tata mwasi na ngai to yena mtu fana inspecteur to solo na yono batumo ba ucha pression na dossier na yo batumo bazabo ngabi non c'est pas un problème ngana za na ba jugement mboka na ngai o moni mbinza na za na crainte na mutu te jamais na kotegela ka mutu moko lopango soki deux personnes te d'ailleurs chef coutumier a te karaté na seda kande na sunga kande batu na session ozo esika otongela bana ozo amukanda na ngai po ngai nde liquidateur la succession eza na mutu moko te akoteka mabela vila Kinshasa oyo azana mikanda ya leta lokola ngai azate na kimaka parquet to solo na inspecteur ngabino na roya lokola nazana ba jugement ozana ba jugement oya nde le jour et lundi nego kita parquet général c'était le 10 na comme la parquet général inspecteur auditionné ngai azupe aye mituna tuna kinga zupe ba réponse na ebe yano na ye na zupe ba bingundu na ngai ba minduki yo ngai ba chargeur na ngai ba sasi na ngai na ba document na ngai na pesi inspecteur atala bi oh dossier déjà na tribunal parquet ko histoire na ngote c'était comme ça le 10 janvier na zongi na ngai et tikali siko confrontation na ye ba siko ba nani o ba fongole ngai plainte de le jour et lundi vendredi na ko parquet général na benga inspecteur on zonga na za wana te na za kota lutendele ozonga jour mosusu na tourner mutuka na zongi ndo na ko tala ke leki 2-3 jours na ko benga inspecteur ba 11h na za na nzela na zo ya na parquet général na mona mutu afunda nga na samba o te ko ba 11h te ko ba 15h 16h imprudence na salaki ba yebo ko ba préparer ki 16h wana 15h na kota na démarrer mutuka na ngai na yeko vanda mo muke kota ko concerné na vanda ki mo muke na yeko benga ba 15h na komi bureau sikoyo 15h48 na komi parquet général tant na komi parquet général na mona ga na vandi boy na mon inspecteur aso à l'est à telema azonga boy na sentir déjà ya ba bezaliawa voilà inspecteur Emmanuel na mona boy ba ngai PV de saisie un grand chef coutumier à ville à Kinshasa PV de saisie oh PV de saisie ba chona na kasho ngai na zi contact mutuka na pesi intendant na ngai na keiti na boloko ngo bachenga na boloko na bengi magistrat oya 2021 mama Sam nzoka mama Sam azo voyager alinga bomba ngana achanga na prison pour aller mbongo abatu abomba ngana prison pour ça la batu na plaisir pour na mbongo ali bazwingai bafandi na benga mama Sam ote bango basana titre cadastral ngabe titre cadastral nini oya faire voler. Il y a deux ministères affaires foncières. Ministère affaires foncières et ministère affaires voleurs. Nde yango zo menacer biso ba mfumu na ville à Kinshasa. Wala fo boyiba yango. Na bila mo merci problème de ko katinga téléphone bo changana bo sala obo bilo bo sala. Ba fandi singai. Ba avocat na ngaba ke luka magistrat aboyi ko ba avocat na ngai. Na lali na boloko. Lali la garde à vue wana. Lendemain nango. Na fandi 10h 11h. Ah na mona mouvement mo côté. Ba avocat na ngaba ba kepe magistrat boyi ko yamba bango ba yiko bimisa ngai croyez que na kay confrontation na ko be inspecteur na mona batu moko ya ba affaire foncière ba koti wana inspecteur a bengani bango bosonga likolo kuna ko sala confrontation likolo do ba shimo cache amati ba tongo wana na kati na wana militaire mo wakina kati ba matinga likolo na vandi na tala boy ba yiko songa lisusu ba matinga na secrétariat croyez que na kay ko mona magistrat inspecteur a dossier na tikali ko mona magistrat na tikali ko mona plaignant donc na sambina fantôme ba matinga na secrétariat kuna ba tuninga identité na ngana pesi ba mapenga wana parquet général nzoka ba zuma map 2021 na kembeki prison na map 2021 Nzambe mboka na biso pasi kozanga batu na famille to bakonzi na famille Nzambe avocat ba faible oza wapi kolela na biso donc bakotinga ikuna na secrétariat po bazwa identité nanga nzo ba mapenga mbala moko na mona mutafunda nga te na sala confrontation te eloko moko te ba yiko zongisanga na boloko ndo lendemain nango bandeko musuko salaka malamu na batu ba yiko zulanga taxi express na bimisi ba moyen nanga wana nde komisa kinga na prison makala ko koma nanga pezo ka prison makala mboka nanga mo pekaka esika ko nanga pesa ka ba belge batonga ba komisa kinga na prison makala na koti lokola mboka etambola ka pena mibeko
magistrat suprême azali azape na bateau ayeba azosala mosala ndenga solo bazali o balingaka teke ba faible ba mona passe pour nzambe na avocat ba faible na vandi na boloko ya makala et ko arriver kozala malamu na batu. Félicitations à mon ministre, vraiment, Aza vraiment ministre à solo, ministre à la justice, Azo veillé parce que Azo contrôle les prisons. Maman Rose, oui, vraiment félicitations, Maman Rose, n'a monique état des droits, Maman vraiment continuer mon salabongo, nous avons beaucoup konangai ako mon arayo tango nyoso. Et puis chef coutumier au félicité officiellement la télévision ministre à la justice. Papa, au moni tozalaka ba ingrate na vie ce qui côté au moni biso nyoso toi ba congolais mais toi ça la musala pour toi emporter ba apport na biso moko pa chef de l'état. Bon, les gens croient que Félix Tshisekedi Tshilombo nenga za wana chef de l'état nyoso talika ye moko o lalo la moki na tongo maman Denise baboki bakasa kwa ngali boso lupango nanga non faut d'abord yo moko kombola non liboso lupango na yo tu vois. Ndenge bazalaka maman Olive oza wapi te maman Denise akozwa sac ya fufuta tamolaka ba quartier so kabolaka ba sakomi non nde papa mozaloba l'homme doit s'apprendre à charge tango maman Rose azo sala musala azo veiller sur justice ya Congo musala ça mabe to esala malamu mais eza quelque part eza apport na pas chef de l'état tu vois ngana mona na yebi écouter inspecteur général oya yaba benganga tili banda na bimi atindi baluka numéro dossier na ngai balandeli ba ko mona boy na yeba kasenga moko abi mapa 2021 ba mapanga mapa 2020 donc kuba ba betanga mama na kuba soko souci na bango za kinini complicité na bango naza na prison ba tshela nga poison na kufa po na rater ba cercle pic lit na bango oki ko yeba bandeko oyo tant yo bimi banani oyo baza sima ya boloko oyo uti ya prison makala tuko ba komona ba ezali na major soki capitaine a okendaka trafic na même na tribunal akilo kana ke tomoka na tribunal kuna tango ba libérer ngai poto samba na bango na mokili to bunda likola maite mena mokili boy kombo na ye Dieudonné aza na maison militaire aza soldat officier donc azo ya na affaire azata na eloko moko te ndeko soki ndeko na ya somba ta mabele te azwaka pa général Bumba tango Bumba botolaka biso mabele mais c'est grâce à Mouzeni tozongisa mabele na biso avec de jugement mais ye ezali na divisionnaire ya affaires foncières Niembo CDC Kanyemeshe ba conservateur affaires foncières tu vois parce que ngai soki ministre ya affaires foncières Molendo tango vie mayo a se déplacer na ndako akenda ko mona Molendo Sakombi na bureau to vana na vie mayo ya bengi Molendo Sakombi bina na besoin na solo na yo c'est très urgent na la besoin na solo na yo pour musano ekene malamu na besoin solo na yo abina vie na ko yamba yo lundi le lundi vie mayo ya keipo asengela nga audience Molendo ayamba ngai Molendo Sakombi alobi ba chef coutumier libili ya bia na ko yamba yo au moment opportun wana o Molendo aloba o vie mayo yebisa ngai donc a minimizanga Molendo a préféré asala ba chef coutumier na ye asala ba chef coutumier na ye na ngai ba zone na binongo o bowole la ba espace o eza conflit po ba ndeko bazola na biso ba historique ya mabele o yo kambaka o epesa melio ba site yango a conflit eza nini na nini banda ko yebisa biso moko et puis banda na minute oyo ba ko tekaka kuna lelo ndeko ki kuna ko yebisa loko moko bozo finga ka ba chef coutumier pamba na télévision ba chef coutumier wa teka mabele te so ke ina site nanga ya Chani Metal o bozo chef coutumier moko te ateki mabele kuna papa toza ko souffrir l'affaire foncière a préféré à traiter na ba frappeur Chani Metal na teka kuna yote papa soko kiti kuna na kati ngai nanu na ye koteka te nanu na ye koteka te puis chef coutumier ateka kata sedaka il y a un monsieur Richard Kimbangi na bakanyemesha je me suis là na poko na moni kanyemesha na poko na jipi na za ko bima CDC ya Ngaliema donc c'est monsieur mauvais aza ko bundisa biso ba mfumu makasi na ville ya Kinshasa Richard Kimbangi na cercle pic na place yo lobi wana zela pardon Chani Metal yo na bisa Chani Metal o moni ngane na za boy hein na sa incarnation ya Kimpe Pierre grand-père nangam da pesi ba Chani ki ba mabele wana tout c'est Kimpe Pierre mikasi hein donc au moni groupement Jelo Binza
tout un groupement. Lelo oyo c'est l'administration et bundisa groupement Jello Binza. Administration ya Congo na biso et comment monter ba groupement nango. Faut pas tchalo na mutu na bio. Omoni biloko zo créer ko baka mona ka sample zo sala makuna. Yango ba luka ba créer na Kinshasa. Biso awa wa Jello Binza, c'est moi le chef. Mais administration eza kolinga ko bundisa ka ngai. Administration politico, toi administration ya vie de ça toi administration ya fait foncier ya mboka Congo. Mais c'est politico administratif. Bon, zoa ke to kenda na commission d'arbitrage, ba président ba kata makambo. Mais ya un ministre abisi président wana atika ba bundaka bongo. Ministre entre ba komona. Après ça va kombo na été. Mais président ngana ayebi komba ministre wana. Alobaki atika biso to bundaka bongo. Ce que yebi ça ministre bongo zo sunga chef de l'état, to zo créer ba trouble. Tu vois? Donc ngana ko lobana yo mboka ngana zo kamba. Jello Binza. Tout est dit. Jello Binza na bandi awawa. Na kiti na rivière Lububi. Na kabon na makala. Rivière Lububi sana. Na bimi wana. Na koti nzela boyina ko bimati na Kalina. Tina Gombe. Do banda bangenge bakasa vubu. Kalina. Kalina on ezana monoko ya mboka na biso. Koko lobi Kalina. Kalina Montine Kaline. Donc Kalina bien au sol du miko tongaka. Balobi Kalina yango wana. Donc Kalina c'est yango wana. Na nzete wana Kalina Montine. Omoni tout déforme ka mboka baningate. Ngana telemi liboso na yo na zolo banayo, je suis le chef coutumier de la ville province de Kinshasa. Tant na telemi awa na zolo bela ba mfumu nyoso bazali na ville ya Kinshasa bazo yokanga bazo landa ngai ke libili me munda zolo ba. Libili mais c'est incarnation ya Kimpe Pierre. Koko na ngamda côtoyer belge na ville ya Kinshasa. Awa na esika ba intérêt ali esika ezalaki ba cimetière na biso. Grand-père Nangai Kimpe, chaque samedi, la pêcheur nous tout au long, il y a fleuve voyo, Kokitaboye. Chaque samedi, il faut retirer Mbisi Panaye. Chaque samedi, Ndako Naye Zalaki na venu du marché. Oh, mon benga, le Delvaux. Et Zalaki Delvaux, c'est Jello Binza. Nous sommes Jello Binza. Mundele Boka Botina, moi, c'est moi, moi, Yakatini, moi, na poto, moi, na wana, yé, Sali bar, Delvaux bar, ma futa kizola. Donc c'est moi la ville province de Kinshasa. Dans un peu de toloté, bisonde bambounou. Oh, bobenga lo baumbu. Nous ne sommes pas des baumbu, nous sommes des peuples mbounou. Mo wanasko kombo wane utewa. Kopé manabiso to aumo. Belge, regardez les peuples oumu. Nous sommes des peuples mbounou. Au bâti sous teke oumu. Non, ça n'existe pas à partir de l'Europe bomiango. Et ça souté. Teke oumu ça n'existe pas papa. Et ça va kabal monter. Il y aura des ça. Non 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 non. Tout ça bénéficier dans les locaux moté. Tekeumu ça n'existe pas. Bon, avant de venir à Tekeumu, tu as le Baswahili. Il y a Kambala, Tetela Mongo. Papa, tout ce qui est bilo comme Moussous Oyo. Biso Oyo Tozolo Banayo, Ngayo Jello Binza Nazolo Banayo. C'est la Tozolo Banayo. Ah ouais, tu regardes Wana, tu décortiques un autre. N'a biso que non. Kiko, on fait la Kinshasa. Hein? Tout n'a pas ancien doyen. Beaucoup de l'archive, beaucoup de livres. Arrêté 33, arrêté 38. Kimpe Pierre Mikasi, Azalaki Nani. Kimpe Pierre Mikasi. Descendance Tatana Eteme, Awutiba Ngolo Miso. Ngolo Miso, Oya Yaminga Liema, Muteke ya Brazzaville, Ndakwa Liboso, Bapesiye, na journal Elima, na Solomon. Sanga Lima, Toureki Ndakwa Yandele. Il fit un brave soldat ya Roi Makoko, un grand pêcheur aussi. Ndeko Zonga, Selemba, Ngalema, Zonga ki Brazza, qui est deuxième esclave avec na Selemba. Owa komina Selemba. Selemba ou Muteke ya Brazza. Ndako alibosto pesa ki na école technique Bumbu. Et qui bandaka bandele matiti avant Belge tonga bandako wana. Nde Selemba wa ke zo petit frère na Ilingbala. Papa, Lingwala o moko. Na lobi na yo omoni kisimbi na telemi wana. Bimisa biloko donc bimisa biloko. Naza ki sasa o doza entouré na iso ba bête na biso. Ils sont déformés. Il y a des gens qui sont déformés. Chanik, mais ça protège l'affaire foncière. Ministre Molendo, Bakambo Nazoloba, Soki na Kosi, c'est l'affaire foncière qui doit défendre. Bamiyibi, Nyo, Sozoyi, Bamiyibi. Chanik est Zalinani. Mais Richard Kimbang, il va aventure. Richard Kimbang, qu'est-ce que son nom répond un peu? Même un mundane mouboui za koteka mabele kuna boyi bien côté bon écoute d'abord nakenda ka iloko moko moko
Gombe kalina nyonso yo kalina ngai libilime oyoyo. Le ba compagnie nyonso na Gombe ata jouissance tozwaka te. Tozata na mutu asala kata na ba compagnie ngo pe te. Biso ba umbu tozata na ata chef de quartier tozala na été. Ata mutu ata kombola ka zando. Ata administrateur da zando tozala na été. Même monsieur le gouverneur na ko adresser ce qu'on monsieur le gouverneur pour na okela likambo ya ba administration ba marché na okenda ngo pour na gouverneur de la ville pour na moni pays azo minimiser biso or que mabe malamu te mboka yepa wuti atiki ba mfumu faut ba respect zalaka biso tozo ko souffrir kaka biso yeki likabona o chef coutumier atekaki ba kangi akei prison papa yebisa biso togeteka na katanga togeteka na mbujimai quand même bon respecter biso quand même le seul minerai na biso des ali 25 sur 20 yango to tangisa la bana mais bien bozo tangisa bana awa na mabele na biso to zaki ba général lokwa Delphin général géomètre ateki biso mabele makasi awa kayimbi soki kayimbi soki kayimbi est-ce que nana kangaki na tanga Kabila mais sur habiter les sols et le sous-sol partir à l'État congolais. À partir de l'État congolais, oui. Je n'en disconfie pas. L'État a zara likola makambonios. Mais l'État wana rozo loba, posant ba l'État mibale. Et ça l'État le couta l'État solo. N'a démontré l'État le couta l'État solo. L'État solo c'est le chef de l'État, magistrat suprême. Ba subalterne na yo bazali et ko ça na batema lamu mibale misatu. Mais monsieur Soubaso kota na G à l'État le couta. Bangonde bato créer bino l'été les sols les sous-sols bon yebisa ba immeuble ya ville belge matika ya na tout la bino ba immeuble wana ba immeuble wana boulevard ville au kalina au mundela tonga ba immeuble muso zo tekama tout au long bane ba est-ce que mbongo papa to yebité to tekaka ngote to yebité ça pourcentage ba immeuble nezo matabo c'est là papa to kenake loko ne loko poto éclairer parce que na moment oyo même bato bazali pe premier chef de l'État par la télévision pour ba expliquer mon konzi mboka ba réalité. Et comme à bien de 100 mètres à bateau, individu, trésor public, le trésor public est la poche à moto. Pour nous, il y a quelqu'un qui n'a pas de à sa fort, à mater la faible. Au comment on a un chef coutumier, mon côté, à quel côté un immeuble, qu'on a, et ça n'est pas poche à individu, l'état le quota, ça va bien de 100 mètres, à la poche, na bango, la groupe va frapper Al-Qaïda ou Kanaba Bomangai. Mbongo wana, fallait sungan kita ya mboka. Biso sikoyo carrière minière na biso ndé 25 sur 20 le seul diamant auto zanango ezali ntoto mabele papa mo condition lo que la biso mawa ba nile na arrêter molendo sakombi ya saliwana ba nile yango biso tozala ba terre domanialisée bambo ba sanga mamba ba bloko na biso ezali oyo ke muto kogoya moi quelque chose a pesio au fouteli bana minerva la classe au PCS session a tongi pendako avant de se famille mais comment on avait affaire foncière wana et que uta kure na arrêté na ngomba na conservateur à Gombe a signé contrat na Ngalima papa et ça na ba réalité vraiment na besoin na se défouler na fongo là pour mo konzamboka comprendre fongo na ndeko na ngai à comprendre les lingonga la lingo fongo na makamba à comprendre que ba réalité chef coutumier mo to kufa na prison papa Matuba bakanga za na prison to kufa ki dimanche je crois na ba 6 heures. Babloko zo le kabiso balingi ba étouffer biso. Surtout na bato lobi bazalaki ba Swahili lobi bazongi ba luba. On comprendre? Papa to le makambo bazalaki ba Swahili ba bataka vieux ba voyager na Olive, ba ke voyage na Olive. Mais lelo yo ba moni kedo pouvoir de komba fachi, ba kasi fachi baza muta tribalisme mulu ba te fachi baza muumbu. Pour boto na ville à Kinshasa. Rande ko na biso. Facha botami awa waza muumbu. Ba liboso chef de l'État autana Kisasa. Papa, torozongo ya chance à botorozongo le société que monsieur chef de l'État quinois. Bana botanga na mona Mobutu, auta sur ba Guado. Ba yeko mona su papa Musée Kabila, autaka côté wapi, na yeko mona Joseph Kabila non identifié. Donc donc mona soko fachi azaka saete. Papa na yeko za kasa mais azaka saete. Bande ko nga baluka balimbi sangana no. Na kabelité mais azande ko na biso muumbu. Bo pesa biso fachi na biso. Bo tike la biso fachi na biso. Botika pe biso to kota na G to vivre. Moi na ngako les États-Unis te. Ako so bata boudé les États-Unis zonga te. Mais comment boko étouffer biso na minerai na biso. Cercle pic o ya Delvaux étrier général la miss. Na ba soda na ye, ba to teki biso yango. Tu vois? To bénéficier le côté papa. La première zone de défense, la question c'est la général la miss la kanganga. Et bien le général atali hôtel, mama boyité, basala ka boyité. Si côté sur le cercle pic oya ozone oyo. Hein?
Molendo Sakombi a créé un chef coutumier na ndenge na ye. Ce n'est pas bien excellence Molendo. Sala musala l'État, aux autres mbongo ya l'État. Au conseil on a pas un peu normal. C'est pas battu une affaire foncière, au final que nous bijou Sakombi ayaka pa na promobat. Maman acha na PCA contrat, mandat, na PCA mandat, boye boboyi ko yambanga bobo kanga libanda. Pobo zwa biloko nanga, siko basala kanini, akoluka mutu moko na kati ya la présidence a récupérer ye pour protéger ye pour chef de l'État yebate. Mais Nzambende avocat ya ba faible. Je crois président Félix Azali magistrat suprême. Et puis ndeko na biso muumbu. Oyo tu bozo sala wana. Presse Azali 4e pouvoir. Boye bake bozo sala biso malamu te. Ce qui biso tozi moins temps ya kozwa ta moins espace ya kozwa moins 25 sur 20. Ndi yango ko yede biso bo bana biso pesa na batu lobby. Biso ata na politique to na mutu te ba finga biso bana batanga kate tozana le côté to tonga kate te ba le barane bino bolingo tanga kela cité. Boza maele mingi te yango bokoka yango ba pesa ni poste régalienne ya vie de ça exalité parce que bino ba bolingo tanga kela cité. Ba le ba yango na politique à Kabila. Non, c'est mensonge. Tous les gens ba licencié à droit, tous ba licencié à tous ba docteur, c'est ba doctorat ba zali. Mais ba tangi na pasi tantôt quand on a la porte avant na porte so mona ke mboka ngo, mais espace na biso tout est comme étouffé. On est qu'à un titre cadastral et zanga soubassement. Non. Tout d'abord, ce qui nous a moment président Félix, ce qui m'a péci biso chance. Biso à Koloville à Kinshasa. Pour tous les 23 communes, hein, biso à Umbo. Tilansele biso à Umbo. Oh, Tilansele donc. Banda, Ngalema, Gombe, donc Tilansele, bon Maluku. Maluku, banda reçu un piana, banda reçu un fununga, bazana commune moko ya Maluku. Bakombo na bato ba fununga ezana nana. Non, ibani yo basa. Ba tekele le bobenga ba tekete. Banda reçu ba tekete, biso bobenga ba umbuti. Oui. Bo sans teke umbuti. Ça n'existe pas. Le lot à partir à le lot ndenge na zaliawa. Bande kono so ba umbu, o bozo landa ngai. Toza na besoin toza la ini. Au moni koza la disperser hein, ko tamola boyi. Au moni bilongo to komo na oyo. Si tozo kene ko apparaître, donc tozo kene bena ko sila. Mais na moment où le président Félix Azali tomeka ko sangana nano to zonga to sangisa force na biso to le wana biloko wana salité teke umbu ça n'existe pas. OK, ça n'existe pas teke umbu ndeko cardinal Ebilimi na into sola na yo yebisa biso siko parce que tozo chiter l'émission ya mokolo ya lelo télévision zali ngonga na yebisa ki yo yebisa biso bato le babundisa kayo oyo zo benga ba frapper te ba komona parce que bon ba kongo ba landa biso na Kisasa pe libanda mboka mbongo ba kongo bazoli la mingi tanga biso ba kombo ya moko to ba kida moni moto ateka kana ite moto aza commissionnaire moni moto aza chef coutumier. Et là, le bossoro na koloba na songi na awa na pas gouverneur de la ville Gentini Mbaka Ngobila. Grand frère, avec beaucoup de respect que je vous dois, na respecter na beka toujours grand frère. Vous allez gouverneur ya ville. Tata lera bato yimi balé, lera lito yimo roté. Satan sinangai be bisana bango ezali wapi. C'est moi le chef ya ville à Kinshasa. Satan sinangai d'abord. Na kena commission d'arbitrage na ordre de mission na yo mona ki na beti bango so bakao, baza na arbre généalogique mais Satan sinangai zali bloqué. C'est l'administration d'abord, l'administration de Zobundi Sangana Liboso. Administration. Baliko pe sangai qualité nangate o ya l'État. Wana ya ville de Kinshasa. Ville de Kinshasa. Faut d'abord bape sanga qualité nanga wana. Na zongi na ministère d'affaires foncières. Ministère d'affaires foncières pour nanga na komona ngo komi wabi balé ministère d'affaires foncières, ministère d'affaires volaires. Ministre, Zobe Tanvana ba conservateur na yo ba CDC na yo tuna bango nano. Avant d'abord au sala titre cadastral na terre aux non loti. Il faut d'abord komona ba kolombo kane ba ko solliciter ba bengi affaires foncières mise en jour soit salé loko moko boy awawa. Titre na ngai nde ko kena bureau du quartier ba sali fiche parcellaire wana longo kena affaires foncières nde ba établir yo titre contrat so ko tonginda ko certificat d'enregistrement. Mais là, on a essayé de certificat d'enregistrement. Basala qui a yolo, a monté on a yolo. Donc, on a bien une confrontation à Kima. N'enga na samba na contrat. Nazo samba ce qu'on a contrat na certificat na samba na yango. Fona yeba ebimeli wapi ebotomeli wapi.
sur le plan ba master o ba frapper ba osala makamna bango ba oteka mabele bango ayoka na bien ba conservateur ce qui ngai na kese arrêter ce qui na kese senga arrêter ministériel ba opesa ngate mais ce qui frapper à ba PC arrêter ministériel mais il y en a beaucoup baza belé bazo kele ba ministère des affaires foncières ba arrêter au monde ba sali boy akeli eloko moko boy awa na centre ville boy azane pe à l'aise makombo na bango monoko ya commandant ville général Kasongo ba chef coutumier wana miyibi mon général biso ba touté mon général biso ba chef coutumier to finga mingi mais papa to so sala boy to souffrir même que soit au jour na ngote fait que nous tika na ba parquet on bien bo sanga na répéter yo au telemi ndeko na biso David Matata Kibala zali wana to yebi bino bien bo sanga ne bino nyonso ke mbala oyo chef de l'État, gouverneur de Kisasa, biso bana Kisasa, makolo Kisasa to sangani, boka biso boya biso, boyo kambela na biso, boya kaka yo lobi, kuna ndeko ko bana ndenge na kuna pone bo sangana kate. Boye pena ndeko yeboyi. Na ya bibi nyosu, bo pesa makanisi na bibi. Merci, on le moya malamu, et le moya motuya. Ndenge moni ngai awa, depuis na bimi na bonoko. Je crois première presse nanga ezali yango première mission nanga yango je crois ndenge na termina itando eke na zoloba awa ba ndeko nyonso ba mbunu e pa bazali noko nanga David oto tanga komona to monanité depuis na bimi mais je crois à travers émission na yo Tony Zabara Fumu Zabara groupement Mbenkana azolanda ngai Martin Lusala grand frère na saluer ko zali ba chef coutumier nyonso ba Giki Nzonzi ba Fumu nyonso esika bazali je crois ceux qui besoin landangai ceux qui to sali makasité unité zalité tozo kende na ko sila pona ba conservateur ba lobby donc biso ba linda benga na biso na mboka même Molendo a commis ba biloko na ya commis bikoma ko ba wana commis même Jontini Ngobila je crois mboka pe ya utara ba yumbi kuna ba mfumu bazali mais grand frère bazip na mawaya batu ezali te neti ba kombo la biso na ville ya Kinshasa donc to sila soki to sali makasité to sanganité to yokanité to vandi sika moko te elobi nango messieurs les journalistes boye baké tozo kende na ko sila oui peut-être yo mona ke ngamboka na ngeza kana na zamba kuna na kati leta ko yaka te ya ko sala boite lobi ba ko yaka ngana zo bunda bitumbo yo po mboka nanga ezali centre ville mboka nanga ezali lumière o esika ba continuer sa mboka ba chamisu ba liera ntoto o mabelo ya biso yango bazo teka ba sombaka mituka ba tindaka basina ba troisième femme ba cinquième femme na ba poto mais ceux qui to sanganité ceux qui te yokanité ba divergence ba biloko pa ba fertilité Congo eza sous la posa fertilité te Congo eza na posa ya kosangisa makanisi ya koyokana ke ndeko oyo mboka na yebo boko tala ndeko oyo yo tozala idée oyo ko tala na bandeko esika ndeko azabo na passe loko ko tala yi esika ndeko azala passe ko tala yi ngana za même na tina ki na prison na tina même dans un coup de téléphone ya chef coutumier moko te abenga yi na ebité bo chef coutumier mususu peut-être ba kimaka ngai ceux qui na ndenge ba kibaka ngai na yebité mais nazalaka na bango ndeso malamu Kiki Nzonzi ndeko na ngana nazalaka na malamu noko David Matata Kibala nazalaka na malamu oziba mfumu nyonso na malamu mais eloko ne na boya ba chef coutumier lokuta pembe na ngaba ko poussa na kate po Congo Kinshasa toni trop ba faux chef coutumier baza ebele mais tanga ta mo de to ba to ba oyo ba ko ne pe fa yeba ta zo kosa ma mingi te ba ngoni oyo le vunu oyo pena tant bon on a faut tout na ligne na yo uta na ligne nini yo uta wap mais loko les ali faute ya administration absolument linga bongo po soki esili bango ba kolia soutenir ba yo pe attaque et bilime attaque chef coutumier nini ma vision ni to ma kanisini so sala pana yo kuna pona tela encadrement de jeunes bilenge o ba wumbu o encadrer bango et so pesa ba vision o sa mo loko moko bo encadrer bandeko merci je crois na golobater za chef coutumier liboso topé ya suka tantôt innovation o nazanango mailo na zoaka tango na osala musala musique na yebaki ko sala social ko liana bato ndo moningai en 2019 na zwa F92 na ngai ya fondation Kimpe Bokola bato soko tuli bandeko esile nga na vandaka même tongo soko etani okomona na zuzo bakaya ndenge na ndenge zoya mais na sali fondation na sali
auto-école gratuite. Na landaka na vision chef de l'État, non, faut na émerger, ba jeune, ba yako yeko la mutuka gratuite et pas nangai. Infranté, na chemi tuka wana. Soka ko chat 2 litres na ye moko, grand frère na bisa professeur, ba zo pe sa cours, ba jeune na zo ka mutuka na ça couper couture. Na sombi kaka 4 machines à coudre. Couper couture gratuite. Pour les fumeurs. Ils allaient sikanini, fondation sikanini. Fondation Kimpe, bureau ezali awa na Kitambo, Lusambo. Avec Lusambo 98, bureau nanga ezali wana. Avec Lusambo 98, couloir au côté na Mamelo, hôpital à Kitambo, maternité au côté na Mamelo, au mona esika ya ndeko nanga saisa ya tonganda ko wana, au mona bureau nanga ezali wana. Et puis base na Verkis, na chesu bureau musu sur place wana. Au bon la pose au pepawana ba décorer la fondation. OK juste la promobat. Est-ce que villa nanga dans ko tonga moi biloko nanga za ko meka meka. Au moins na ce bureau zali wana. Na sali auto-école gratuite et puis coupe couture zali wana gratuite et puis ko statique ya la suki peut-être sera nanga merle azo s'occuper nango ba kamutu ba nini wana et puis ezaka raté pour nini menazo sunga pe batu azangi sika ko vanda mwanda ko ntona beti ya manzanza ba pesi sika ya ko vanda population ya président Félix na pesi sika alala na sali ma beto malam. OK ndeko nangai o moni kiteli il faut beto na musique o mona musique tanga no uzala kawana ba mona bena no cardinal parce que Billy Mende azara chef coutumier cardinal aza musicien des arbateux balé monte na musique aux à l'aise bando côté mon ya fumu au chef coutumier na go récupérer pouvoir à papa ya koko omoni makambo luka non na robano lo moko omoni histoire balobaka bino bata bible nani oyo garçon na ko nani garçon nani bata yezu oyo nani Jonas hein Jonas non batindaka ye soki mission moko boye hein tu n'as pas attendu la Bible. À côté de la kimaka mission, on menzamba bendaka ye tse bimaka la libumu ya mbisi, n'est-ce pas? Yo tanga film ya Yesu te, ata bo lesa kabiso arabe mo beta ba sete boy to lela nzoka zanga na arabe. Otala film ngote ya? Otala ngote ya? Ngako na lela bo mwana na lela nzoka jongo zanga na arabe mo boy. Donc ezali lokola nzambe ayeba ndenge atrasaka makambo na ye. Je suis l'artiste. Je chantais avec Papa Wemba en 2016. Dernière featuring. Tu es na papa. Ah, question de réponse en paix. Tenez, Papa Wemba, diagnostic. Papa Wemba, le baka boy. Tant qu'on a dit représentant. Mais prophétie à Papa Wemba, Nkumu, à l'obaka, Libili, Memeka, c'est chef coutumier. Mais n'a pas te. Tant qu'on a couffé en 2019, bah, il y a vendu Sangai. C'est que yo qui ma mission en Zambé, ndenge ba papa, au moni incarnation à Kimpe. Ndenge nazali boye. Nazali incarnation Kimpe Pierre Mikas ou solar na Belge les sang qui coule dans mes veines tu vois nazali ko ki maté mais ba le but que no chant au chant et bungité nazali instrument musical ba jeune orchestre na brigade Wumbo zali orchestre gouverneur ya ville parce que orchestre à ville à Kinshasa brigade Wumbo mais quand on m'a tout senti qui là devant hein non nayaki suis quand même autorité ya mboka oyo chef coutumier ville ya Kinshasa je suis quand même autorité à Mboka Oyo. Tango nazali awa nazali kwa lisu ya président Félix. Na yeko yebisa na nation ya Congo makambo ezoleka na mboka. Il y a deux l'état na mboka Oyo, l'état ya solo na l'état Lokuta. L'état Lokuta ndé ba bien de 100 mètres ke ba poche na bango. Mboka ba 6e femme, on est que le trésor public. Après le mboka chef coutumier a tekité. Bazoteka ba immeuble ya ville, ba mboka ba ocha ba poche na bango. Eza na groupe ya batu moko boye. Bazozwa bazamba na biso minene ozaki bampunda bazalaki bakoti kuna na ndenge moko boye bakoseli chef coutumier makame chef coutumier so na keno na etria delvo na bénéficier ka passeport na bimisi eloko wana etria mais moko boye aye ya moswahili ateki biso zamba wana akekozwa basoda na nini kuna baye na bazana ba mapango kuna tu ba colonel bateki mapango kuna mais cardinal ateka le pango moko kuna te mais komboka ba chef coutumier. Donc, bango aza s'enrichir na ntoto na biso, mais bino zo takeka biso ba chef coutumier. Koleka na télévision ko finga biso. Tu vois, nga na ko supplier bandeko na ngai, ba ya na ngai, na papa na bino na ville ya Kinshasa, mais na âge na ko respecter bino, Gentini Mbaka Ngobila, c'est mon grand frère par rapport à âge, aza gouverneur ya ville, mais nga na papa na ville oyo. Général Kasongo, c'est mon grand frère, aza commandant à ville, tama le grand TV a finga biso ba chef coutumier wa miyibi. Papa biso batute. Mais la ville où on a papa est général Kasongo parce que c'est moi le chef coutumier de la ville à Kinshasa. Nga na koloba na bandeko nyonso na bana na nga nyonso oyo bozali
kolinga mabele ya Kinshasa botekaka bo salir ba chef coutumier na ba site o bozo kende kuna bozo kende coopérer ba frappeur mais comme ba otambusa ba chef coutumier na chaniki kuna chef coutumier azalité chef coutumier moko aye ko sala acte kuna azalité biloko tout le monde kuna ezali mensonge ezali lokuta na yeba kaka mukomoso emelenga mbongo moko boy ana choprato terrain na bino moko bote nga ba okabela nga terrain nga ba kabela nga chef coutumier frappeur okabela nga terrain nde yango to yeko funde pa ya chef de l'état to komi wapi OK emo pour la négociation qui parle pas na tout kabiso papi nazalaki na matanga na ye vraiment na lobaki pe na matanga ya papi bakunda ye na kimia kene na kimia papi akei atiki pe bakambo ti atiki garçon moko azawa ba benga ye honorable garçon moko azawa na honorable donc honorable aza muluba mais biloko azo sala na kati kuna eza malamu te papa zela na koloba na lobité na okita shaniki wana nga na komema l'état ya Congo na opesa bango siko shani metal ngai tanke kimpe nazo nakopesa ngo l'état congolais l'état tala est-ce que honorable azana ngobali ni ne pese ndingisa ya kobandoteka ya ko remplacer c'est ni basala remplacer ni bon mabeza na mboka oyo lobi bazalaki batumiso baki bana semaka lelo bazongi babetwabo oboni ki bolimbo mbire sous chef de l'état bazalaki mususu wana na bakira muzuri na kuzina kwako na bongele sana lelo baye pindi yeo to tikana biloko ko Congo za besoin biloko wana te OK message asuka ya kopesa na bakongo ti ba kolanda biso omoni TV za lingonga ndeko na biso ebilimi to yambaki yo ozaki na message ya kopesa na bakambi ya mboka Congo na premier citoyen congolais ya yambo Fachi Beton olobi kaza mona Kisasa za Denise oui na lingi otala ye opesa un message opesa inquiétude na bino bakolo Kisasa ni nezo komela bino osola na ye bon to clôturer miso mokolo ya lelo. Merci vraiment na koloba na ba continuer sa mboka pendant la chef de l'état na président Sénat et puis na président Assemblée nationale Congo ezalonga jemo kepo makambutu et marché kitoko surtout la ville de Kinshasa et loko ezobo mabiso la congolais ali motama be leur koso lokuta na ye pembeni ya kiku nazo flatter ba flatter ne ba leki mingi mais papa Félix eloko nga na kosenga oza ya nzambe so ozaki ya nzambe te banda yo zwaki pouvoir na yo pe pouvoir no mutakanisaka te ke no mutunda ya commission chef de l'état nzambe ayebaka ngo na livre na ye ke mokolo boye Félix Tshisekedi akozala président ndenge pe Joseph Kabila lekaka na pouvoir toute autorité vient de Dieu totika kosalaka ba blague papa nga na kosenga nzambe ya bakoko na nga et pas ignoso yo kokendaka bazalaka na yo bwanya sagesse intelligence kaka ndenge zo coacher makambo na yo to monaki pe dani lekyo yanga yo Macron utaki France ayaki awa ndenge solaki na décision oui mobala zalaka bongo donc so na moni Félix Tshisekedi na moni pe lakyo ngwendo président de l'autorité donc papa koba kende mais zalaka na vision aux anango et puis kobosa na biso ba umbute po yo zande ko na biso moi na botami na Paris ba kobenga ye parisien mais boni yo botami na ville ya Kinshasa wa to bengo nani ozande ko na biso mumbu kota likambo na biso nzambe nde avocat ba faible yo nde magistrat suprême ngai so boyeki sango nanga ke atekaki le plan na deux personnes benga mutu wana ayana démontrer jamais je suis un bon chef nazo kabela batukutu bisika ya kovanda nazo que les soldats musuma wa pour soldats mususu deti zo siko ba général bazula 150 parcelles 300 parcelles la ville so ba soldats siko mbolo ba la combien de parcelles papa to tikana biloko wana ko mutobangisa mutu ate Congo ezana mokonzi moko Félix Tshisekedi Tshilombo papa otala kaya molendo sakombi botana kaya molendo sakombi na ministère ya affaires foncières et comme affaire nini kanyemesha CDC wana na bagi bazakuna biloko ni bazoluka na mitu ya bamfumu avant ça la titre cadastral awa na commune ou zone urbaine ou commune urbaine bien sûr urbano rural mais quand même numéro na bisonde ntoto torote kata 1 cm traité pour bana ba les classes ba ça venir à lobby ba chef coutumier bozo sakana na bango boy bamboka bino ba wuti motiki ba chef coutumier té vraiment mobala maman Denise zama ba kokwa batela yo papa ba ti lokwebo
Boigna, sagesse, intelligence. Papa Mosso, Boigna, sagesse, intelligence. Naïbi que machine, on a simbi machine, il y a Congo démocratique. Et puis, chef d'état-major Nabso, Chiwewe, Christian, vraiment grand frère, Boigna, Maïe Lebele, Koto Zali. Et puis, ministre de la Défense Nabso récemment, Papa Jean-Pierre Bemba, Mobali, vraiment, pour accompagner le chef de l'État, Bossala pour l'intérêt à la population et à Congo. Je pense que on a rekoloba yango wana mena sengi oyo nyonso alingi akanga ba chef coutumier ndenge bo kangela bango. Mais boye ba ke bozo cha vie na bino à danger pour Nzambende o azali kolo yende avocat ba faible azota la nyonso. Bossala mosana bino kimia na ndenge longo bani boye baka kofinga mfumu pourtant au Belge ayaka abengaka ba chef de l'État, ba ministre, ba chef coutumier. Faut d'abord, bon, même le chef de l'État doit respecter ba chef coutumier. Na bino bande konanga ba umbu to sangana, to sala uni nde omoni biloko oyo ekosila. Tozo kende boye pour na nini bazo ko panza biso, bazo ko chabiso ba fertilité. Congo ça sur la poste fertilité te. Ba chef coutumier non c'est pas ibozwami ya Congo Mobimba pe ya ville province de Kinshasa, vraiment Kimia Ezanabilo, sagesse, Boigna, intelligence. Je crois que tu as l'émission, nous avons décortiqué, moko na combo ya frapper moko. Ok, merci Mindekonabiso, les grands chefs coutumiers de Kinshasa, et Bilime, cardinal. Bande konangé, c'est ma solo tout remettre na Kinshasa. Ma solo à Kinshasa, c'est la rande boye. Boyo Kindekonabiso et Bilime. Après avoir causé la boloko pendant 45 jours, aïe awa atali sa ndengani na kindagi boloko. Bonne zalaka. Toujours ministère des Affaires foncières. Nous avons dit que le but conservateur, Maman Israël Kalenga, à conservateur, il y a ma signe en Angile. Moi, na potwa, mon konzamboka, le baki ba diaspora rotonga. Document naye, une année, ndekona kenda zo, aza kolela, ministère des Affaires foncières. Excellence, Molendo Sakombi. La ndaka beta bisoti. C'est plus mon konzamboka, osa reconduit, pas mbaté. Ose la reconduire à solo, monter manœuvre la conscience. Nous avons corruption morobo. Yom rose dit que ça reconduit pour oser le morobo. Non, il faut monter manayo et loba. Chef Kouzima le la commandant. Ministre Affaires foncières. Ba Congolais pour la commandant. Congolais le baso minda ka $5,000, le biki baki babuki. Ya somme panayo, kuna jirokona ngobi le baki babuki. Nani azoko sa nani? Nani azo rendre le peuple congolais pauvre? L'État congolais, ministre des Affaires foncières, yoka kolela, yoka mela ba congolais, to kuteli awa po, kimia ya kolonzambe, et ça la bandimini surtout à to komo wapi, lobby.